Panza Sango Bilili. Balobi Panza Sango Congo meilleur site. Donc Sango fait Panza Nara. Sango ils allaient tout fêter. Sango ya yemoko papa et Panza. Panza Sango Bilili. L'image, la kisa image Panza Sango ya Congo. Soki au monani na Sango Congo te oyebanite. Donc faut y a na Panza Sango ya Congo. Solo la solo la po Sango na yo e Panzana. Panza Sango Bilili. Panza Sango ya Congo. Biso tutolanda site wana. Grand site ya masolo. On a reyoka ba nouvelle. On a reçu information. Panza Sango ya Congo. Et dit nos images. Kitoko. Panza Sango Bilili. Ça c'est Tchot Bibiani. C'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On le fait tout dans ton sous. On peut savoir nos réponses. Faut que nous capables ba yebi ba tel la place. On va y aller dans le témoin. Il y a c'est bon le aya si tuaka ba boka tu aka petit boka. Où elle est? Yekola ko 3W Panza Sango ya Congo. Ya biso mogo. Et dis nos images. La pointe toujours. Et Simba. Tout à même Marie Missam na poto yeyo fa pese la même Marie Missam na rit na poto ngana zo kama mane leza soto lokuta eza solo papa Pembela Ziza ako témoigner ayebi histoire wana bandeli tisuka ya ko témoigner et que Missam pena mwana na vraiment confirmé Aza maman est adoptive, n'adopta qui est on dirait que pas maman nae maman pesinga mwana aliboke ça musala nazoki na maboka maman nae donc papa faut témoigner papa Pembela Ziza ko témoigner ngapo il y a à compléter au éthical d'accord papa oui golo baboye soki lelo mukili yebi Marie Missam ezali grâce ya Glen Music moi c'est naye nde Maneli Glen nde moto basalaki ke lelo mokile ba Marie Missam bazako yemba naye na ndenge naye mais maman Neli akenda ki sasa akeko découvrir Marie Missam après bakutana ba frère de baba basali album oyo ya liboso ya Seigneur Audrey Mbaka Seigneur Glen mutabimisaki album wana après bazui journaliste ilunga mwana bute asalaki pe musala na isika wana yango première fois bat ba mona Marie Missam ezalaki bango de bat basaki musala. Je me souviens Glen to discuter la Glen na Château Rouge na sagi reproche pour Glen albagi nanga akeko betsa Marie Missam concert mo na Abidjan suko biso to saka na frère Diego Musique tango na Diego Musique maison na familier to telemeni Glen to biso mendenge ni yoke me ma sœur ozaka yomo mobali o me ma sœur ok na yena ba bijo ke betsa ba concert Glen alobi mais asa produit nanga biso oh yozo zongo ndenge ni donc to sako lo bani wana ezaki concert Marie Missam akena ko beta na Abidjan ezaki Marie a salaki ouverture ya bal ezalaki les awards fallait chrétienne à Fungolango avec Consieka na Abidjan dans un fili papa Pembele a continué ozomona ke to yebi ba histoire donc à partir wana ce que Marie Missam a commis ko beta niveau international et bani ko avancer donc Glen a eu ça la deuxième album Vallée Abaka donc Glen Maneli mutakendaki mais na yeko se souvenir que Maneli a keki sasa pour Azo Marie Missam ba yanaye mais ba yakina Marie Missam te Maneli ayakina mwana ya Marie Missam ali mwana muke ba yanaye oui donc maman yo ndem da saki musala wana yem da yakina mwana wana pe avandaki pa na bango kuna na Montreuil a jusqu'à après Marie Missam ayiko landa yeko ya donc Marie Missam so mukile ko yeba ye bon moni Congo etala kaka oyo salami mais ba yeba source te mais source bandeli ya makambo nde yango ya racine makambo nde mama oyo na Glen Music mobile na ye bango nde bat ba sala lelo ke to ko yeba Marie Missam donc Glen il a fait beaucoup mais biso zaka soki to moni loko moka bimi alo to wele nde na pesa exemple moni portable tango Nokia bandaki portable ba société mususu zui et tchepe mayele nango na kati to moni ba Samsung ye ba LG ye oya ba américain pe ba Sony Ericsson ye
mutu na mutu apporter ba misusu ba lobi bon tokotia image ba misusu ba lobi tokotia ba télé na kati makama ndenge na ndenge mais biso toza na système moko na Congo tozwaka produit soki produit moko ebimi bato nyonso baweli yango ekomi neti ya bango mais ntango bazongo babebisi yango bakomi kofinga yango mais bayebi te ebandaki wape eloko nyonso mpo obanda fo oyeba origine nango na kati na origine nango boyeba bosalaki ndenge nini mpo ekoma boye na banzeko okende na kati na mosika bango nde bato basala so loyo tokoloba mari mais soki tokoloba toyeba ye mokili bobima bango nde bato babandaki evre wana maneli oyo moto akoma eloko ya mama ya kokende kuna ake kokina kisasa koluka ye pai na bango donc yango na koki kotémoigner ke ti toyei koyeba bango na ndenge mari mesamo aye koprogresse vraiment témoignage wana penza nayebi yango donc Glenn il a fait beaucoup mais il parle pas Glenn a moto moko aloba penza te mais il a fait beaucoup pour mari mesamo Glenn musique merci. Merci beaucoup Balobi, vraiment bino boyo qui ba monde ba éclaircir bino place Marie Misama ou la place abîmée là. Donc à peine to sou qui si to clôturer to pesi bino ba comment je peux dire mes condoléances na mokili mobimba donc parce que Marie Misama est international. Donc assez le musique à kitoko donc mes condoléances na famille wana on est de tout cœur avec vous. Donc na habité papa Sozana mot de la fin pour clôturer. Panza sango ya Congo avis du public ye penza panzaka sango pena ndenge makambo ezaleli donc panzaka ngo penza oyebi sape ba public ba pesa la vie mais ba vie yango ezala ba diversité d'opinion te oya lobi boy to yeba tena na rolo ba vrai qui dit vrai et qui dit mieux donc kona pambola bino misala obo ke liboso ma pambole kitela bino misala kitela bino donc voilà. Bon, yo moko mama ko de journaliste so yo ko dina ko lo ba tala zo boka mapamboli yo lo zongo ya ebele ba meilleur V 2016 makama ebele to so bomba pe ba surprise po biso to so ba to moto tala na musika mais to so yo to apporter musique congolaise et religieuse mikolo za ko kiteza na se développement ezate banda to biso ba makoma ba yaki to yaki na souffle mususu mais souffle wana eza souté mais toujours préparé souffle mususu ko ya na mokalo na nzambe pardon kala minto na ngena kata mais dis mais moi j'excuse parce que loko elinga mbangbangu comme matala ki na ndaki na internet film ko yemba na Marie Misama zo interpréter vraiment bien voix Marie Misama pour na ser wana bozolo banini bino mutu boza ba producteur bo bimisaka ser wana azo yemba pena mungongo ya Marie Misama bien mais Congo ko salate Congo so ko yembe na yo si ko kasato ko za yo moko bako bima ta 5 ta 20 bako yemba ko la yo pona yepe na banda ko yemba pa Marie Misama pona mtobo c'est pas bike ba œuvre ku farate pona fille na boko aider te boko ko soutenir yeta continuer to soutenir mais to la problème moko monde comme la vitesse moko ko sakanate ba producteur baza sourde ba producteur ba bugi parce que internet est bomu makambebele pona ko zo pas producteur le loyo eza facilité mais tellement le royaume makamna nzambe toujours ouverture mona na kaka mais nzamba ko sunga kaka to koyeba kaka na bandeko yo bayebi pe bayebi mais ayeba ke azuko kaka mona na nzambe azoyembela nzambe ouverture ko zala kaka ako se retrouver akitsa motema apambole wa masamala pe apesa sengo na ndeko oya kiko kufa quand même pona ko la kisage artiste akufa kate pe azana bato ba chanter mususu ba koyembela merci beaucoup ces gens Panza sango ya Congo bomonde na ko peselango to panza sango ya Congo edi image sume Panza sango bilili nakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye Panza sango ya Congo sango panza na edi no photo image MJ30 panza na kati boss Panza sango ya Congo image Panza sango bilili basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité Panza sango ya Congo image Bozaki à causer là, bino sango ya malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na bino masolo ya sika, site ya sika makambotu ya sika. Eza kaka site moko bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyacongo.net.
www.panzasangoyacongo.net. Bo palanganya lisusu te, bo se tracasser te, site na bino yango wana. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. Edino photo image Sarah Sarah. Edino image Maison Race de Cœur. Ambara Kousiama. Alors lingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Edino image tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Edino image. Ah! Lamba ba bilili batu.